Chers amis, chers compatriotes, mbote na biso. Ngai ndeko na bino Google. Ngai bino moi 2 minutes ya lisolo, une petite réflexion entre nous. Tout ya mai na mon côté. Bouti komona mayanga nyo ya monene o yesali bokutani. Ya ba candidat président nyon sauté misuba ya kite. Na bureau ya Seni. Mais c'est choquant. C'est choquant kolanda mayanga ni wana oye uti koleka. Na Kinshasa entre les candidats présidents. Na bureau ya Seni ezali choquant. Dans un vrai pays, processus électoral wana il faut qu'on stoppe ango. Dans un pays sérieux. Parce que objectif ya UDP c'est que makila ba imboka etanga. Qui moyibi na bango yo basalaki na 2018 processus ya moyibi wana yango ezali kokoba ezali choquant. Si réellement que ba candidat président oyo basali sérieux na objectif na bango ke bakende na maponami oyo ezali libre pré transparence Alfredo Gomez na pesho mbote bisiko zali ba pona mokonzi moko ya sika to ba kumbisa mokonzi akala. Mais na ba démarche déjà Seni azosala, tout est corrompu. Rien à ajouter, rien à dire. Une Seni corrompue jusqu'au mois le pinière. Et Kadima se moque pas seulement des candidats présidents, mais se moque aussi de tous les Congolais. 1 milliard 100 millions bande konangai, babati sur 100 millions les sous les colo et commis 1 milliard 200 millions pour un processus épaula. Processus épaula. Mais ce qui me préoccupe vraiment, audit, il y a dépenses. Pour l'année Basenge Kadima présenté bango audit, il y a dépenses suivi, il y a ba facture nyonso. Il y a ba numéro de téléphone, il y a ba boutique où il y a sombi ba matériel. Il y a ba dépenses nyonso où il y a zali kosala sur le plan logistique. Atia yango na kati ya papier moko boyaka boyla mutu nyonso. 1 milliard bande konangai. Et puis mbongo wana olie tongata autoroute ezali ko kendeka ka pona tricherie moko boye ya mikolomi bale. Moto moko alinga tikala mokonzi atikala nzambe likolo ya Congo. Chilombo le Congo ne t'appartient pas. Mbongo yibi eza déjà belé. Ba détournement na ba détournement na ba détournement. Quand vous voyez le chiffre, vous allez dire qu'il y a un souci. Mbongo wana ndimite ke bato wana baza ko salela yango soit ba ko boka ngone bale bambisi balia. C'est des millions. Les gars, 2 millions, des millions de millions en dollars. C'est scandaleux. Mboka nini roza na ba politicien miyibi aboye. Mboka nini ba ko tia biso en otage to kanyi maboko tango molai to linga to bina to mela to sakana na basi to lia. Mboka nini moto akoki kolala pongi il y a plus de 10 jours à la mukakate au komié bembe congolais aux alliés bembe la muka longtemps courbé. Réveillez-vous les gars oezole kana Congo ezali mawa pepas. Processus électoral suivi à calendrier électoral ezali kutu respecté te bolanda ki délice sanga tout ce qu'il a dit sur le processus suivi à calendrier électoral. Rien n'est respecté depuis le début de l'aventure. Kadima se moque pas seulement des candidats présidents, mais de tous les Congolais. Parce que les Congolais, villageois, ils n'ont jamais vécu le bonheur. Excusez les termes, mais c'est comme ça. Les Congolais n'ont jamais vécu le bonheur, un vrai, dans le vrai. Que moi, mon bali pe assis ici, ba classe naie, a eu diplôme naie, a licence, ba pesier mon sala, comme PDG mon koboye, ba pesier ndako ya l'État, ba pesier motuka, a bali mwasi, a zokende ba vacances na Lubumbashi, ba vacances na Kananga, Congolais na no komi na niveau wanate. C'est pour cela, réflexion ya Congolais, ezali ndenge moko na imbwa. Imbwa oyo ba bambili banga bisika moko ezali, azonga kalisusu. Parce que bongo na ye, ezana likanisi ya libanga te mena ya mokuwa
akozwa lisu libanga mbala mibale. Congolais aza na réflexion ya imbwa. Oh, bazotonga banzela, tata mokonzi béton, tata. Mais je vous dis les gars, parce que bino botanga la journalité. Botanga la journalité. Pourtant on a na osoma journal, na mona ba congolais te zinga na nga ba aye abimisi le parisien avandi na ngwa azotanga botanga raté. Ya mona makambo belé pe boye ba raté. Vous aimez de futilité. Ya mona na ba réseaux sociaux, soki ozo sala makambo na yo. Ko tchaka makambo minene te na ba réseaux sociaux. Ya kaka na makambo ezanga tina. Congolais yo kaka elengi lokola ba ko kwanza eli to ina linsala ya soso na buzoba. Mais ba vrai makambo bombaka. Parce que bombami moto akoki ko combattre en côté. Ezali mawa pepas. Bazalaki bango nyonso na etando. Bako kabula ni makanisi. Mais Tshilombo azalaki na deux alliés na kati ya milulu wana. Azalaki na Noël Tchani, azalaki na Adolphe Muzito. Fayulu azwi maloba alobi ke nzamba limbisa kadima na lokuta pe na processus ya bozoba oyo azali ko organiser likolo ya mbongo nzambe alimbisa ye. Alors namoni bandeko ebele bazotuna pourquoi tanga ba message te bolimbisanga parce que nazo zonga randa ko très buto très buto nenge nazo bima boye nazo zonga randa ko buto nazo zo attend ya kotanga ba message te mais samedi na osala te na ozala ba message makamunyo so ba réponse je vais vous envoyer de messages bomi tungzama te so ipe ba appel na robenga bino na messenger to solola to pesa na makanisi allez na lingi bino mingi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Denis Sanga a PC exposition na ye, a yamoni boye conception na ye makambe belé. Fayulu pe a lobby o ya ye, a sali ba critique et kadi mazoe bise ke o Fayulu yo po lekisi. Yo po lekisi. Ah. Donc il y a ce mon processus électoral ko le loko moko ya ye. Azoe bateke azali wana na kombo ya peuple. Soki asali yango mabe toko potana manduki ko simba mawana Tshilombo ko diriger deuxième mandat ya muyibi. Et loko yeka di mazoe bate. Toko landela e partout akokima. Et quant à Tshilombo, alobi na lingi na intervenir au moke bolimbisanga parce que nazana temps mingité, nazana makambo mso ya minene o ezozelanga. So ina silisi intervention nazoloba na kokende mbangu na tika bino po nazana oh Tshilombo. Yo ozali sou mokonzi te na période oyo. Stati na yo na ba candidat wana ekomi ndenge moko. Bozali bino nyonso ba candidat ngo postulat ki candidature na yo ya président de la République. Stati na yo na bato musu ba eko postuler ekomi ndenge moko. Maintenant c'est le gouvernement nde ezali ko sala misala. Tshilombo azoke no inaugurer ba nzela, ba route o kanda mais c'est l'Union européenne qui finance ça. Tu as commis déjà la dette extérieure à Libanda, il y a 12 milliards de dollars. C'est l'Union européenne, n'ezoti na mbongo nyonso yo bazali ko bongisa banzela na Kinshasa. À part moi mbongo ezouta na Chine pour na bakor sino Congo, bakor moko ya Fwadi, ezanga tina bazotonga ba amphithéâtre, bazotonga ba musée, bazotonga ba salle omnisport, bazotonga. Donc po ba bandana na Inga. Deuxième centrale ya Inga. Bakota na botoroute. Basala train. Angola yewana utiko inauguré. Aéroport ya 24 février. Oya kitoko babuki ya kala. Kake sika ezalaki ya liboso. Babuki yango. Plus de 16 satellites. Donc aéroport ya Alexandrie, Égypte. Ils en a 6 satellites. Aéroport ya Mohamed V Casablanca. Ils en a 8 satellites. Aéroport ya Johannesburg, ils en a 12 satellites. Aéroport ya Luanda, le 24 février, ils en a 16 satellites. Basali yango makelele te, ntangwa te, mbaimbai te, basali kamuna bango na pete esili balaksi bino. Bauti ko inauguré train oyo ko banda kokota na kati ya aéroport ezobimisa bato libanda ya Luanda. Voilà le modèle. Joan waye ko sala ba réforme oyo. Ils ont un intérêt à Bangolais.
ba mona ki mabe parce que ba mesana ba vina bango à côté londa zui diamant ya teki ameli ba masangana ya lobi non non non, vous devez travailler, vous devez laisser biloko ya l'état na maboko ya l'état à gérer. Banda lelo lunde kangami tutie ba société ezali sérieuse exploiter nkita mboka. Audit et ça la makana Congo na biloko nyonso baza ko exploiter biso mbongo ba avec ça kana biso soko boyiki ba pourcentage ya mbongo ba pesa ka biso mais bogolela ti bogolela golden mine o yaza ko exploiter or na biso na Kivu bobi combien pesa ka biso ka 3%, pas même 10%, c'est-à-dire exploiter or na biso a raffiner ngo a teki a suiba milliard a yeli biso 3%. Vous comprenez? Donc 10%, il y a 100 euros. 10%, ils ont 10 euros. 10%, il y a 100 euros. Ils ont 10 euros. 3%, il y a 100 euros. Vous voyez, combien? Nzambe, Congo et... Ah, Nzambe. Oko tinde la biso bandoki na ngwende ya mboka penda. Bato yo penda ba ko affaire à zenoué ba Congolais. Eza mawa pepasi. Eza mawa pepasi. Nakanzi cher ami, batu mingi ba vivara vina bango na bobangi. Ata po sala likambo yeko yiko sunga ye moko azako banga. Le 25 novembre yo, biso toko banga te, nakanzi toko zala na affrontement direct. Les gens meurent à l'est du Congo et vous voulez danser. Non, vous allez pas danser. Tokukata bino mabina nanko, tokukata bino malinga nanko, et on va voir la réaction. Il y a gouvernement français azana ngambo ya nani, ngambo ya balanga nzembo ya ba mbiri mabina masika to azali ngambo ya justice ingeta.